Oui, naloba na pesi bango 3 jours. Sozaka congolais place aux alliés et concernés yo. Accomplissement le bosso na okufa. Mboka na biso Congo tozana totem to tozana bête soit représentant biso logo léopard. Mais apôtre oui que nyamano soto aboma ni quand même ata lion peut ka aboma. Ata mbwa pas tangisa kama kila. Ata to changer totem ya mpuku. Pourquoi pas Dieu t'a battu tant que ça makila? Na calculo na mega ko sala ezaki ke eza président Mobutu, eza président Joseph Kabila, pe na lelo président Félix Tshisekedi. Mais soko tali na 18 ans au président Kabila sali batu bakufi koleka na temps ya président Mobutu. Et loko eza provoqué par les esprits mauvais. Moyen ya bomoto eko maîtriser ngote bokonza lelo ezo risquer e boma koleka ndenge batu bakufa na temps ya président Kabila ozo kwa na nguya nzambe te o basala nzambe nyonso basangana ki bazaki na stade pasteur nini oyo président Fachi abenga eza ba pasteur o tuyebi ke baba faux pasteur prière wana ya action de grâce tango salami nga na moni na croisement kapela ki mwenza na mona Golbert na mona Batista na mona Triple H bazo lingelo boule na bakonzi mususu po bakanga yo dans prière on a un stade et apporter non Papa Machia selon yo totem ni ko proposer président Fachi ki Mobutu eza na kati ki Kabila eza na kati omoni nde batu bakufela na temps ya président Mobutu na ndenge batu bakufela na temps ya président Kabila do bandenge wana nyonso ekosangana ekoya okutana na kokufo batu bakufa lelo. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolebye mapapu masobe mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makoni Jésus mbote mingi na bino bandeko nyonso bokolanda biso tozali vraiment na esengo ya kopresente bino émission oyo kitoko table centre ya mokolo lelo toyambeli bino apôtre Machia yene mutu vraiment to pesa micro na biso ya mokolo lelo to beta masolo ndenge za kitikete nkola pambola bino ne so pamba te tozali na lisungi posa ya lisungi ya nkolo Yesu Masia na banda kuna bino on est ensemble ba nyonso to mokolo na biso on est ensemble il y a pas de souci alors to zo na régie ba balancer biso les mamans encore parce que l'invité est déjà sur ces plateaux ba perception les mamans encore et on se retrouve tout juste après. Retour sur ce plateau toujours avec l'apôtre Machia tozoko banaye mais na biete lo sako mokonzi sepesi bato neso balandara biso pe balingaka biso balingaka les Nazariens maman Madé depuis Londres né cap depuis les États-Unis hein, ma sœur chérie papa Guy là-bas depuis l'Afrique du Sud Marlène Bouye que le Seigneur vous bénisse bande konyo surtout biskano soza tolingi bino mingi na bolingo ya nkolo Yesu Masia tika totala apôtre Machia to banaye prophète apôtre bonsoir. Bonsoir. Bonio. Ça va très bien.
prophète apporte santé hein. Nzambe ka osunga. Nzambe osunga bandeko bakolanda yo pesa bango na mbote. Nazo pesa mbote na batu nyonso baolanda biso de partout. Zamba pambola bino na ndenge lisuto monani. Apôtre Machia to yambaki na émission oyo ewitaki oleka to moni okoteli biso susu lelo to yambaki yo olobaki un peu belé réaction ya peuple de Dieu ezakini. Na tali ba commentaire te mais na ba pelo na zui na yebike ba na Nzambe ba ozela. Ba ozela marambo to lobaki ekokisama donc to yende pona accomplissement ya marambango. Accomplissement ya kambango mais osingaki obokaki défi à 3 jours. Oui, na loba na pesi bango 3 jours soki bakoyi ko belela lisusu banzambe na bango enfin kinga na disparaître to na kufa mais nazakaka donc ezalo kwa ka Eli asabe sa prophète abal tam suba la voyager e bo belela sou makasi donc c'est ça. Nlem suba yo kaki yote balandi na bango yote hein. Lokwa balandi te kasi balandanga na oyo na osenga penza bana Nzambe onyo sozwa émission oyo a partageango et puis na lingi batu nyonso ba olande mission parce que mission ezo concerner ba congolais nyonso ezo concerner bana Nzambe nyonso de sozaka congolais place ozali e concerner yo. Alors na olinga émission oyo ekomela batu nyonso vraiment na zo ebisa bino onyo so azo émission oyo a partageango abombango te po funa loba marambo ebele funa sa marambo ebele na temps o parce que eza na temps moi molai na prophétisaki na lancer défi et siko to komi na temps ya accomplissement lokwa temps ya accomplissement komi donc batu nyonso fuba za na écoute batala eloro nini koleka ndenge ka esalema na mon Carmel accomplissement bosona ne okufa. Bon, lelo na oloba marambo ebele so na bina loba muto banda et aux alempe mabe mais bo bando mona accomplissement par rapport ya eloko nga na lobi so esalami na quand diable pe bo moni retour de vous abongo. Nan diable tozo lobela batu o ba osala misala ya monde à ténèbres donc quand na ye donc quand diable zana batu wana nyonso misala molili donc bo bando mona nde ba bando koya. Merci beaucoup to tikelo maloba o banda déjà quoi s'adresser na peuple de Dieu. Oui nazo banda place ya message on appelle ça si les léopards pour na mboka na biso Congo na memai peuple de Dieu na Daniel chapitre 7 ozo lobela biso ba 4 bêtes 4 bêtes on est qui représenter 4 empires où il fallait qui est dominé na mokili. Alors na meka un peu ko expliquer dans le Bible empire nyonso comportement nango ezaki o dépendre na bête oyo azo ko représenter. Donc na loba jango par rapport à mboka na biso Congo mboka na biso Congo tozana totem tozana bête soit représentant biso logo léopard. Alors na loba que comportement ya mboka na biso to ndenge ba bando kambela mboka na biso et ozande na comportement ya léopard. Léopard asala nini to mona que léopard atangisa makila makasi. Alors pona meke pe ko suka wana ze loko na lobaki na mission moko na salaki et puis na loba iboye pona ba balanda ke mission na tenga na osenga certifiani ameka ko zongi se mission na actualité batu balanda ngo parce que lelo moyena lobela so makambo wana en détail ezate lelo na obakisa makambo mususu vraiment na loba mboka na biso eza représenté par le léopard bobando mona ke bato ba okamba mboka na biso ba ozana comportement léopard. Léopard asala nini atangisa makila makasi. C'est la raison pour laquelle bomona na mboka na biso makile tangara makasi ba bomara mingi. Alors eloko musuna lobaki ezake message oyo ya chapitre 7 eza ndenge moko na ya chapitre 2 ya livre ya Daniel. Donc chapitre 7 ya livre ya Daniel na chapitre 2 ezolobele loro moko. Mais na mega kozonga na chapitre 2 pona koloba nini.
baolobela biso statut. Statut wana ezalaki représenté par baminere. Baminere wana ezalaki koreprésente baempire. Ya liboso ezalaki or pur, ya mibale argent, ya misatu airain, et puis quatrième ezalaki fer. Na calculo na meka ekosala ezalaki ke autant ba royaume ezolongwa mosusu remplacé, tomona ke valeur ezodimine, mais force ezomata. Parlant na linga koloba nini? Soki totali na mboka na biso oyo ya Congo, batu o ba travailler na totem ya léopard, eza président Mobutu, eza président Joseph Kabila, pe na lelo président Félix Tshisekedi, bango nde baza na totem ya léopard. Président Kabila le père tangwaye alongola totem wana atie lion. Na meke ko expliquer un peu bota la façon batu wana bakambi mboka. Batu a léopard na mutu a lion, au mona ke mutu a lion akambi ndenge mote na batu a léopard. Alors na loba boy. Autant ba minéraux wana ezo changer, to autant bokondi moko ezo leka musu ezo remplacer, to remarquer que force ndezo s'augmenter. Ya on a observé binoke, so tali bien président Mobutu na président Kabila au senti que bokondi na bango façon rediriger za ndenge moko, mais force ya mabe na temps ya président Kabila eleki. Président Mobutu a sali 32 ans abomi na ye na temps na ye batu bakufi. Mais soko tali na 18 ans au président Kabila sali batu bakufi koleka na temps ya président Mobutu. Alors lelo tozo continuer na président Fachi, to président Félix Tshisekedi na totem ka ya léopard. Na expliquer bino bien aimé na Marc chapitre 5, to mona histoire ya mutu o azaki na légion. Bible lobi mutu moko ta koka ko maîtriser ye ata na chaîne ata na fer po aza obukango pe aza obrizango. Par là na loba ke eloko eza provoqué par les esprits mauvais, moyen ya bomoto eko maîtriser ngo te. Tant président Félix aye na bokonzi, loko aka totem wana eza léopard. Et que ya za troisième parce que o aye sima osa mabe koleka o ya liboso. Bokonza lelo ezo risquer e boma koleka ndenge batu bakufa na temps ya président Kabila. Alors c'est loko ba na nzambe fuba comprendre parce que na expliquer ki yango. Une fois encore nazo senga certifani zongisa émission na actualité. Na ebisaki bino boy. Soki boko changer bokondi bolongola pe totem wana ya léopard. Soki te mokonzi akoya aosa mabe koleka o ya liboso. Déjà tozo kende, to mona déjà ke mabe ekoti. Alors eloko nena la musa peuple de Dieu ezake Nathan on asina senga certifani. Pe botinda ba site belé parce que congolais nyonso na monde place aza. Il faut te kota ba prière na internet to sambela. Po eloko ane salemate. O atimoli libulu yemoko auzinda na libulu na ye. O lukia tangisa makila congolais yemoko makila ne utanga. Makambo esa makambo ba te belé ta musu ba o comprendre te. Toko dévoiler mais toko suki sa musala na nzela te parce que soki to sali bongo eza kwa to bandi musala to suki sa on nzela vision ezangi provision. Il faut to banda ba prière na bino nyonso. Donc fait di bokonza lelo parce que zaka na léopard le kwa totem. Et usama beko leka ba bokonzo eleki liboso. Et loko faut constater zaboui. Soki botali na Daniel chapitre 7, quatrième bête, to bête ya suka. Na kati na ye azaki na banyama ebele. Donc fait di banyama mususu e représentaki ba royaume o yaki liboso na ye ezaki na kati na ye. Soko tali lelo na bokonzi ya lelo ya président Fachi ki Mobutu eza na kati, ki Kabila eza na kati. Ba force wana esangani.
ba coalition wana obozoyo keza ba force sangani. Donc veut dire quoi? Mabe oyo eko salema na temps oyo eko leka mabe oyo salema na temps ya président Kabila na temps ya président Mobutu. Siko mabe wana oza ndenge nini? Omoni nde batu bakufela na temps ya président Mobutu. Na ndenge batu bakufela na temps ya président Kabila. Do bandenge wana nyonso eko sangana. Eko ya okutana na kokufo batu bakufa lelo. Eza na plan moko diable a préparé abebisa ba mai même ya romela. Babwaka ba épidémie na ba mai ya omela. Babwaka ba épidémie na ba entreprise a minene ya mapa. Babwaka ba épidémie na ba entreprise a minene ya biloko rolia. Alors ce sont des choses où ils ont senga to sambela to bebisa yango. C'est pourquoi on a fait interpeller le peuple de Dieu. Que totem ya léopard le roi longwete. C'est que makile otanga makasi. Il faut to sambela po muto luka tangisa makila batu. Makila na emoritanga. Donc par là na suki na wana une explication na o continuer sima pour na lobby belé. Merci beaucoup. Apôtre Natike le vraiment ngonga mulai ozoloba lobby belé hein. Ouais. Est-ce que makambo zoloba ko simango? Ouais, mais nazoeba mamna oloba na oyeba ngo très bien. Et comme même bref parce que au mona mokili baloba babambali banga na manga hotela. Comme preuve eza que mission tout ça na ya léopard. Est-ce que bike batumsu bayoka te. Mais apôtre, oui que nyamano soto abomani quand même ata lion peut ka aboma. Ata mbwa pa tangisa kama kila ata to changer totem ya mpuku. Pourquoi pas Dieu t'a battu tangisa kama kila? Te sorolandi na chapitre 7 ya livre ya Daniel au mona que royaume ezaki représenté par les lions ezaki na mutema ya mutu. Donc veut dire quoi? Nyama nyonso abomaka mais ezala ba nyama mususu abomaka pe na temps moko boye. Mais ce que léopard asa d'abord chasseur. Et puis ndenge léopard atangisa makila c'est trop ezande monte na mbwa na lion ndengo lobi. Mais chasseur wana asa zinga na makila ya Yesu Masia. So ozotanga président Fachi tika na episode mso ozaki basala ke prière de grâce, action de grâce ezaki na stade. Donc totem ani ko sala ilo côté na nzoto na ye to pe na bokondi na ye pamba te nguya wana déjà ba neutraliser yango ya mabe ya ba étape elekaki pe ye moko asengelaki nation pardon. Alors comment ozo expliquer que ozo croire na nguya nzambe te o basala nzambe nyonso basanganaki bazaki na stade na petit so bien de martyr o babondelaki pour na président pe président sengé pardon pour na nation mobimba. Cela revient à dire que totem ana et à le côté ça là pour na peuple congolais. Merci sœur Tiffany olobi bien. Menga na osengaka na bana nzambe nyonso o akozwe mission o abomba ngota partage yango. To risquer to se contredire na musala oto sala pe na makambo to loba. Oyebi ba pasteur nini oyo président Fachi abenga ba prier pour na nation oyo. Eza ba pasteur oto yebi ke ba faux pasteur. Et puis certes, eza ba pasteur oto yebi ke ba faux pasteur. Mais est-ce que ba makambo zo le point non? Et puis certes Tiffany, on ne sert pas deux maîtres à la fois. Soki olandi lokolo oyo, soukana lokolo oyo. On ne peut pas mélanger les choses. Soit ozana nzambe, soit ozana coutume. Bakwe ko mélanger makambuté. Et puis le pasteur wana, j'insiste, bazaka ba pasteur oyo, bakota ba loge, ba yebani. Prière nini o bango ba osala pour ton information na oyebiso boye. Prière wana ya action de grâce tango esalami nga na moni na vision batu balati bakagul wana eza kwa bazambala balati yango ya pembe basimbi babitunga wana ya mikie ona mona na ba mariage bataka so ba fleur batu ba so muto atambola ba obwaka e na moni ba obwaka kisi partout na mboka.
Bon, comprendre biloko ta on a expliquer makambo kuluna. Parce que kuluna eza branche moko oyo politique a mboka na biso etapo etangisaka makila. Soki lelo o remarqué kende na ba quartier ba kuluna bazalaka. Tuna ba yebisa oto mona na biso kuluna me ya turu eleki. Bientôt, nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la stimule. Ouais, relax. Je suis ouais. Mais oui, il y a clip on va faire le la gomme. Soyez au moins là. Salé. Oh, ok, il y a quand même un autre film. parce que si on monte bon maïlo a besoin de mais oui et bon maman mis yo mis sur la carte c'est clair yo monta ma bé Bino pardon quoi spécial ça et combien il y a l'évangéliste de Papras, là on va dire aux assoupis. Donc, pardon. non, comment C'est pour la gloire de Dieu, bientôt, donc à l'issue. c'est parti ana pesi bango bavina seulement loboko epesaka ekopesa lisusu loboko etabwisaka ekokabisa. Et même un colonel a yebiso ke kuluna eleki. Eleki pourquoi? Parce que bokonzi ya liboso et ça la mabe mais o elandi amwe fait ça mabe koleka. Na lobi ke kuluna eza branche moko oyo politique mboka na biso e utilisaka po etangisa makila. Eloni na mona na kuluna. Jo msu nzamba o révéler nga au moins na rond-point Kapela. Croisement qui mwenza Kapela. Na moni 3 catchers. Goldberg, Triple H, na Batista. Parce que nzambe soit révélé mutu makambo. A révélé par rapport à makambo ya oko comprendre.
soit ali livre Daniel chapitre 2 na chapitre 7 eza langage moko mais tellement na chapitre 2 politicien to roi azaki concerné na kati yango moni ke balobelango d'une manière politique. Mais dans le chapitre 7, balobelango d'une manière prophétique ou ecclésiastique parce que le prophète Daniel y est moronda zwagi marambwango. Alors nga na mona na rompwe wana croisement kapela kimwenza na mona Golbert, na mona Batista, na mona Triple H. Liboso moko na bango na moni nyama moko akanda. Na moni lion, na moni léopard, na nyama o azalaka na masanga o to bengi dopel. Alors, nzamba ebisinga tala bien. Tant on a tali bien, na moni kuluna e bandi. Ba ebisinga bonne loko e provoka kuluna. Ce sont les esprits. Alors, ba esprit wana baza partout na ba rond-point nyonso ya mboka na biso. Po ba animara jeunesse ekota na kuluna. Donc na moni makambo wana ngai na réconcilier ba kuluna ya makasi ya yolo kauka. Na osepela kutu certifanyo zo apenda caméra na journaliste boke na yolo kauka botuna. Ezaki impossible même gouverneur de la ville André Kimbuta ya tawana lobaki. Atuna yolo kauka ezani meta on a silisi kuluna wana. Bayo benganga na gouvernement non eloko yo sali biso to kokosi sango te yo loko osili sango to lingi to travailler na yo osili sango partout na ville à Kinshasa naza même na mukanda o basinya pas ministre ya jeunesse transport sport et loisirs gouverneur de la ville André Kimbuta a commis lettre qui pas ministre jeunesse ministre de la jeunesse a bengi ngai ba acquise réception na bi OK na osala ngo mais na remarqué na temps moko ekomi benga biso lundi benga biso mardi benga biso mercredi nga na bi non eloko ezo bebisa mboka pe batu nyonso ba olobela ngo est-ce que so bolimbo silisa ngo bana volonté est-ce que ngande funa landa bino eza bino nde fubo landa ngai pona style c'est la bino ngo mais nga komo landa bino ça sous clair te entre bango na bango wana landa na point pona mbongo non faut pas passer ordre parce que na za osala ngo c'est la signer mukanda ba faire c'est te nde ba signer mukanda eza processus parce que to solo la gina bango ba singa apôtre pona osili sa kulu na iphone nga na bi de ma part na oya na nga na prière ici mais après faut bolandela bana wana na encadrement onga na kosa te le roi étude le roi ba formation parce que bana ne belé batangi te faut bopesa ba moi bilo moi ba occupation mo po ba songela isute parce que na domaine na kulu na spiritualité ndeti biso ba pasteur toi na part na biso et l'état pas à la part na faut encadrer bango alors il fallait un mot d'ordre et pesama parce que ndenge naza osala ngo selon moi eza na mokonzi mo abenganga ebisinga apôtre bazo lingelo boule na bakonzi mususu po bakanga yo mais siko batindi biso to kanga yo metale lo resalami omoni ndo zo boma ba moto ezo simba ba otala siko tanto kanga eto pesa raison nini siko ba olukaka jour yo osangisa bango esimbi te babundi baemba mo bakangi yo. Je comprends. Donc, je dis, bah, continuer à bango moko ba ebisinga ke bazo sela yo piège na c'est mais pour travailler bien, il faut bango ba peso ordre. Le quoi ezamboka au moni ko sala ngo illégalement osana droit te mais tellement o sala le roi bien moi to pekiso ezate po to bimandeti bandoki. Siko ba olinge simba te po bakanga yo. Alors il faut bango ba peso ordre. C'est pourquoi nous avons la ordre na bango. Ordre on ne peut s'amater. Ngamboko nous avons comprendre que je wana ya kulu na pe ute pa na bango. Ba ko pesa nga ordre na sili sango te parce que ba yebi ke ko sila. Ba lingi makila wana tangaka po bokondi na bango fandaka.
Alors naoloba nini par là nazongi place ya culte ya action de grâce omoni makambo mboko oyo mama Tiffany na olala te makambo mboko oyo senga muto atelema muto atelema te batu nyonso ba corrompi spirituellement ba corrompi physiquement ezala batu oyo baomona mabe me baolinga bazwa mabe wana bakomisango malamu culte wana ya action de grâce esalami pourquoi eza na manifestation to événement moko esalami en public oyo esengaki mpe bafandisa nguya wana en public. Alors tango basali culte wana action de grâce nga namoni baobwaka bakisi na mboka baobebisa mboka. Action de grâce wana eza cérémonie moko oyo esalami ya makambo ebele ya mabe oyo bato bamoni te. Est-ce que vous allez croire que mutu mabe oza na ténèbre akopesa lumière? Nzamba yoka libonde la musumo kite. Esaïe chapitre 59 verset 1 à 2 Bible zoloba. Loboko na nzambe za mokuse te po esala. Ata lito ineza makasi te po yoka mais mabe na biso mutu etsa mir entre biso na nzambe puis maboko na biso etondi makila. Dans prière on a un stade et apporter. Non. Certifani. Et le remonte au barana mboko yo, faut batu ba komosa ba différence. Aser wana zaki na kisi akufi bon, nzamba zui mosali na ye. Oh, est-ce que muto kisi akoza musala nzamba? Tango bazui pasteur oto ebi kaza magicien pour apambola mboka. Bible lobi on donne que c'est qu'on a. Apambolité. Jean 10 dit lobi le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ton babi ne vient que c'est qu'à part wana ela ke l'homme soute so la yese ke ayeko bebisa ayeko boma ayeko iba certifani na ebisio na temps oyo monde à ténèbres et préparé mabe makasi na mboka oyo et puis na zo ebisio loro mususu à part ba choléra o ba obwaka na ba mai na ba mapa na biloko kolia na na ebisio ke ezala ba mipepe musu ekobeta po ekoyisa bandako bato bakufa en masse bozo risquer na 5 ans ya mandat otokoti ya président Félix Tshisekedi bato bakufa plus que na 18 ans o bakufa na prophète ozo kopé sa faute pas président topé le totem akuti. Mais le problème est nini tango président linga fanda amoni nyonso ti bongo président Kabila le père amonaka totem wana ya léopard alongolaka mpoani parce que kutu ye atikala oloba te kaza ya nzambe mais président ya turo azoloba kaza ya nzambe on se confie na basala ya nzambe soit c'est que basala ya nzambe ngo ba aider te pour président Kabila le père azaki ku musala ya nzambe te aloba pete kaza ya nzambe et puis à travailler pe na basala ya nzambe te malongola totem wana bondeni ya zolongola apporte ma chère selon yo totem ni ko proposer président Fatin. Non, na ko proposer ngo brusquement boité. Oh. Mais to longola na eloko mabe. Mais balongola so eloko remplacer ça. Eloko biso to ko remplacer ça ka bonzambe. Est-ce qu'il s'auto comme la totem ani bonzambe? Non, le problème est ça ni. Bible lobi quand vous élèverez le fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Mais le président a déjà élevé Jésus-Christ dans beaucoup. Non, on ne sert pas de maître. À la fois on élever Jésus-Christ en même temps léopard azali, en même temps bokende bolaki si babiloko akutim, en même temps botamboli likola léopard, en même temps bolati ba chapeau léopard, en même temps bo se couvrir na ba posa léopard. Jésus aza président aza pona ba école nyonso ba religion nyonso to aza papa na bango. Mais est-ce que vous dites que Yesu asomba pe ba nation nyonso ba langue nyonso dans papa na biso? Est-ce que Yesu akozwa posa léopard atie na nzoto? Non. Tango za papa na biso, d'ailleurs, yon de leader, il faut imposer makambo bien. Pour année apporte tike le président tenté parce que autoko ta kamite inane ekokaka kalamite na décembre. Donc disons en janvier, pourquoi pas au tike lié temps total à lolenge ni azokamba. Maintenant to tike le temps, batu ba okufati. Omoni na ba marche mo esalama na mboka oyo. Batu ba kufaka to yoka ba lobité. Mais moi na mokonzi moko akufaka ebi ke tsapasi mba mo pe to mona mamba ngo esila. D'autant que yozo bato pe 7 ans
mais bapekisaka mutu ona akete te bongo siko mutu ase akete opesa etan ye ase akei soki mutu afandi alobi ke je vais travailler parce que langage ya président na biso ezalaki ke nalingi batu baya na baide mais siko batu nini oyo bapusani pembeni ne na baide et puis est-ce que bazwi baide yango parce que tomoni mpe bapaster pembeni na ye c'est que bapaster wana baba faux parce que bacomprendre te ke fo balongola eloko wana. Apôtre Machia tokomo kita malembe yebisa biso comme bato ne surtout président Fatia travailler na bango pour na prière ya RDC selon yo baza ba faux yo étant apôtre yo nde ozana vrai qu'est-ce que tu peux leur dire en face ba pasteur wana eloko na yebisa bango en face eloko na yebisa bango en face ezake Esaïe chapitre 8 verset 23 Bible zoloba les ténèbres ne régneront pas toujours. Musalo bazui tant ebela au salango, ba bebisi mingi, ba bomi mingi, mais comme tanzamba telema pour sauver peuple naïe. À partir ya lelo to banda prière, ndeto zabwe biso d'être bandaki. Mais lelo na osenga permission et pas ya certifani pour na média naïe, pour na internet, to bando sa ba prière. Donc, je dis que la prière autour na bineza banda sikoyo. Si 2020 mobimba, il faut tout le monde muto tangisa makila ye moko akende. Toza na besoin ko mona lisu makila congolais te. Toza na besoin ko mona lisu te congolais kufa. Parce que ndenge ya lelo, je vous assure, c'est Tiffany. Omoni bolobara vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Oui, bon, konzalelo est très risquant la façon ni. Bateli biso état de droit. Donc veut dire quoi? Ce qui va bomio droit ekoya. Ce qu'on sait Tiffany so mire kweli yo mire ya yo moko ya ndako. Droit ni negoya. Ce qui accident est salemi. Droit ni negoya. Oso mona ke état de droit mais batu ba okufa siko na bandenge moko boye oboko benga droit te. Oso mona neti ba baby si mai bino bokufi me boye biteke ba baby si mai bolo beta de droit ndeni crash ya avion et salami bolo beta de droit ndeni dozo mona ke na cesse bazo bomba makasi. Je rappelle cette Tiffany azolo ba bien na bokonzi ya lelo pouvoir à président Mobutu ezali pouvoir à président Kabila ezali de force na bango nyonso esangani loko na 4e bête basangisa yi ba nyame belé na kati ta lelo force eza makasi et puis na oyebisa bino retour ya bibembe mususu bino bomona hein eza be esprit mobimba oyo ezoya donc veut dire quoi retour ya bibembe belé obozo mona c'est bibembe te prophète apôtre va bien retour ya ebembe poto yambika ebembe moko bon na sepeli place ona lobaka boye. Et puis, ezala bibembe musu na mboko etigala koyate. Pourquoi ba olinga bibembe wana eya? Certifani bokonza lelo esangisi na yebisio esangisi makambo ebele. Nazonga côté ya makambo kuluna pour na expliquer un peu bien. Omoni ba nyama nyonso na tangaki. Ona lobi bazali boso ba kacher wana obabi ke bazaba esprit ba provoquer kuluna. Soko tali bien banyama wana nyonso ezala ba masanga mona mboko e représenter banyama wana léopard lion na owana ya dopel wana. Donc ce sont les esprits au ba fandi na ba rond-point au ba provoquer biloko wana. Est-ce que vous comprenez très bien. Très bien. Alors en tout cas, nazoe bisabino ke nga na sengi certifani. Et puis na resengi ye lisusu parce que nga na sina bandi prière. Peuple congolais tozana muto a côté la bisoté, eza l'opposant, eza tout le monde so bolandi démarche na ye. Démarche nezo kende na bentere moko boye. Mais ndenge peuple azokufa, c'est comme si batu ba olobate. Et comme on a tant moro certifani bomona même banda kwa batu ko kweya batu ba kufa masse bomona donc veut dire ba dégâts ils ont préparé mingi
nayebisa bino prophétie moko ke na mboka na biso Congo tokoma na temps moko gouvernement apekisa ba religion nyonso esala mais baotikaka christianisme par rapport à makambo nzambe osala omoni temps otokomi toi na besoin ba serviteur de Dieu pérété toi na besoin bato baobanga te mais bato bana capacité oyebisa roi Nebukadnezar to gumba meleki kona ote boaka biso na moto soko lingi. Merci beaucoup prophète apôtre Amachia le pote dans le loto comme na suka tongi to conclut pour l'espace au sengi les Nazareth zanda kunayo na yebi to roleka na intercession pour na rebondir pour na mboka tongi to eba mot de la fin na yo parce que to continuer na sujet o eza sujet moko vaste parce que comme on a propose c'est vraiment grave comme on a mboka oyo enfin peuple balobi que cette fois-ci bazui bokonzo elingi Yesu tozui président za chrétien ya église des réveils pas en plus tozo mona ba œuvre na lingi nzambe mais yo yé na contradiction alors contradiction tozo ba eza par rapport ya léopard to par rapport na yemoko otangisa makila léopard ana soko otangisa makila nani azo tinda ye Tiffany eza nango likambo bomba te na lobai bien na éclaircir bien léopard aza nyama mais place où a représenté esprit à côté na kata moto moto azo kamba biso léopard wana travailler à travers moto wana c'est clair Tiffany na la mambo bela oloba mais na olinga ba na nzambe nyoso ba banda ko observer ba na nzambe ba wandotala mais na lingi de partout to kota ba prière to bandoya nzamba sunga ndenge na osolo na Sœur Tiffany na olinga yenda yaka nesika biso to yaka po toza ta msu na ba prière msu toza na retraite ta msu pe toza la faible bon ba raison ka eza ebele mais bon bino pe bobenga Sœur Tiffany ti bobenga e ayoka pe bino alinga pe bino bobenga parce que to lingi to prier et puis le roi Sœur Tiffany est un égoïste to préféré même parce que Sœur Tiffany pas à congolaise nde batu wa kufa pas au sepelate mais tant que ça lo bango ye moko na boyina lo belo mo na kombo na ye tant que apporte nga na obanga na ngai na si tant na ngai ya osa musalo ekuti merci que na message na zoba ya Congo tant ba pesa ordre que religion muso esala te ka christianisme nde sala eloko ekamusanga na mona ba soi-disant pasteur na ba musicien chrétien basilika o menene donc c'est que ina mona okanela ka bango et comme n mais bango kasi bazo participer na mabebele ya obebisa mboka na kaneli bango te mais je parle et puis nazana nga à l'aise apôtre Machio comme un orgueil spirituel c'est à l'aise orgueil spirituel à terme on entend monsieur le kingande makasi merci le le qui makasi to boucler awa que le Seigneur nous bénisse merci apôtre Machia to solo la yango na webso pour orgueil spirituel pour je t'ai la cause défier ba tata wana nyonso tout ba évêque ba archi ba nani tout et puis na ba mission so ba kinda sango zo défier ba on ba na nzambe te kayo na nzambe na orgueil spirituel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ, restez branchés. Quant à moi, tout côté de Mikolozoya, Nekab depuis les États-Unis, God bless you. Maman Betty Kokelea, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Maman Foura, on est ensemble. Donc, Zamba Pamolabino, Nathalie Moussibou, Maman Nathan, depuis Belgique, on est ensemble quoi. Batounion surtout Maman Marie-Claire Karawana France, Papa Guy là-bas, la Nibinonion sur Mingi. Ciao ciao. Non, il y a pas kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh,
Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth. Ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.